Tango longoli lo kolonaye à droite parce que bada ko bada sur le colo à droite. Anyati na premier niveau nde alobi première leçon. Première leçon on attend solo ba malembe. Yo katolo nangai on dirait bafle lingi ko pasuka. Première leçon. Ezalaki na kombo na ngai mobimba bakomi yango mbai. Trade union na Christ. Alobi non, ngai kombo na ngai mbai chio. Alors ce qu'on a comme mbai Christ ndenge nini. Et puis bakomi yango na couleur vive ya arc-en-ciel. Cette couleur vive. Simbi ngai awa. Abambinga lokola ne babambaka libanga na eloko bam banamoko nazongi. Gauche à droite ezalaki na ba ange mibale ngana baki teke bazali ba ange pour nani parce que tango tolongwe na ye na se to banda ko tambola ezalaki lokola ressort tozoko mataboye nzela wana seli 8 lokola tourbillon nde e matisaki biso likolo. Mais ange ezalaki na droite na gauche ba tomboli maboko na bango e matibo lokola ba épée omona katikati na biso awa ya maboko katikati ezalaka lokola na signature. Ce qu'on a place ba signature ezali na maboko et bimisi lokola makale kale. Alors, ezali lokola tango tozana makila. Motema tango zo beta nezo panza makila na nzoto mobimba pe pa imisisa ezali. Misisa za batuyo ya mikena ya minene ozo kotambwisa makila. Bo tango ya banda koloba, on dirait azolobela na katikati ya motema na ngana tolo awa. On dirait bafle munene. Siko tango azoloba azako dégager bas décibels. Muke pona kokoma na katikati ya mutu or na katikati ya mutu na musika po misu na zalaki na yango ezalaki koleka ya aigle obike aigle akozala likolo soki ye atali akoko zoomer ata misu aza na kati na se ya mai par rapport ya capacité visuelle onza mapesa yi kamera ezo filmer nga eza na zoom na yango mais zoom eza na nzoto wana ya sika oyo basantu bazana nango na kati otoko sekwa otoko zala lever nango eza vraiment formidable. Pembeni wana ya basuki ba o ezalaki na kingodi na se awa ya dikoshi ta on azo zoomer boye ezalaki basuki te ezalaki zamba. Donc forêt moko ya munene na kati na forêt wana otomona mbana mona lokola suki eza ba toutes sortes des arbres fruitiers oyo nzabakela. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazo zo bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Set Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fondement même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi na yebisa ki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosa loka ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui,
Je confirme que boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na Maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Tout le cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fois de tenir sur au papier mouchoir, non, c'est le non, il pas habillé poudre ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bandeko balingami to pesi bino mbote. Ezali émission bino bolingaka obe bolingaki. Lelo ezali numéro ya suka. Nazali kopambola nzambe pona Chic Moukadi ainsi que chez Bisso Télévision qui a fait que bino tout dans le monde entier vous nous avez suivis. Ngayo Wabino, pasteur don de Dieu d'école Mbaïwa Tchendelele, ex-musicien à groupe Bayouda du Congo, et j'ai parlé depuis le début comment ma conversion na kotaki mozindo na yango ti na isika wapi oyo na bisaki bino ndenge na kufaki kokufa na ngai ndenge jugement est passé dans la salle de la mort et ndenge nini condamnation esalemaki pona oyo nyonso akufa kati na masumu et baza komemaye na lieu du tourment et sika kuna na bisaki bino et sima nango tango Yesu ayi ko apparaître epai na nga pona kozwa ngai et ki azwaki ngai na ntina ya papa na ngai oyo akonsakraki ngai depuis bomwana na ntina ete ngai na kosalelaka ye wana eza yambo ya kufa. Et voilà que cette promesse là nezalaki raison de base oyo Yesu ayaki ko apparaître epai na ngai et sima na yango abimisi ngai na se nde na yebisaki bino ti na mutu ya ndako wana ezalaki na ngomba oyo ezalaki forme ya mutu nde place na sukelaki oyo na kokontinue lelo mpona kotalisa bino merveille ya témoignage oyo na koloba lelo sur point mibale et na conclusion point na kolobela awa ezali point ya ndako wana eza na libandi ya montagne et puis na kolobela lisusu tango tokoti na kati na ndako tomonaki nini siko ndako wana eza oyo ekomami na mokanda na Nzambe na Apocalypse batutu batangaka yango mais ngai na vivre yango na détail na zwinde ngolu. Suivez-moi très bien na bao batangaka Biblia o batangaka te. Essayez un peu de vérifier ce que je suis en train de vous dire. Tokobondela Zambe zo lokumu parce que opesi biso nzela ya biso koyeba na ko solo lisusu na bandeko nazali instrument estalelo oyo beanga mpe mayotali sanga yo olobela kanga ke zonga na nzoto na yo bongo kende koloba oyo moni pe oyo ke pai na ngai na yebaka te bipai wapi na kobanda metala sima na bambula lelo zo pesa nzela na nzela émission oyo bato balanda biso na mokili mobimba bipai na baba yokaka monoko biso alingala na baoba sa kolimbolela baninga tika tenkolo kende ko simba mitema parce que yo nde omimonisaka pa mutu po mutu aya epai na yo koma ya yo yo nde okosala ete sima maladi songolo mutu akutana na yo yo nde mutu okosala ke sima ya circonstance songolo obongola ngo na occasion ya ke mutu ayeba yo ko Nzambe lokola nga na monaki yango naza kotatola tika ete okende komikomisa
na pamboli ba cameraman pe réalisateur ndeko na biso Cheikh Mokadi ainsi que tout le monde qui est branché sur cette chaîne. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Na komona Yesu. Amen. Balinga mina bisaki biso ndenge ni na monaki Yesu. Naza ko pambola nzambe pona mama moko na Europe wa benga kingai alobi ye moko amonaka pe Yesu amitalisaki epai na ye amonaki pe un homme ordinaire. Azalaka mundele te menga monaki mutu wana azalaki loposo lokola ya ngai na monaka partie ya makolo. Vraiment elle a appelé vraiment pour nous insister et tango alobi ki tango nyatika ka eloko wana na sauté. Effectivement. Même moi si nanga amonaki ye pe lisusu côté à likolo ayeko mitalise epai na ye mabele mibale torse nu mutu mwindu ya mulai mais côté assez alati liputa lokola ba chef kutimene balataka et aye pona silikaka omoni façon ya makambo nga nazo bisa bino ata mwasi nga na bali esengelaki nzambe ye moko kende komitalise epai na ye po ndimake oyo aza mosali na ngai. C'est ça un peu le problème. Alors tango ya ke komitalise epai na ye nde yango wana andima et lelo aza ko accompagner lelo comme maman pasteur. C'est pour vous dire que nazo bisa bino makambo naza nango na ba preuve. Balinga mi tango tobimi tokomi ezaki lokola awa elongi ya mutu pembeni awa omoni place oyo biso bana mibali bachaka biso équerre awa bachaka gilette. C'est-à-dire que awa mbunzu bozo mona oyo eza lupangu awa pe eza pe zone mususu ya lupangu. Donc Nzambe asala mutu lolenge oyo soko tangi bien makomi na Nzambe oko comprendre que batu nano bayibi Nzambe te. Mais wana efongwamela kingai nzela pona koyeba ko comprendre ko tala makambo ndenge Nzambe atalaka yango tango tobimi awa na mandala la mibale oyo makiki tango tozo mata awa ezalaki de gauche à droite ezalaki na ba ange mibale ngana baki teke bazali ba ange pour nini parce que tango tolongwe na ye na se to banda ko tambola ezalaki lokola ressort tozo ko mataboye nzela wana seli 8 lokola tourbillon nde e matisaki biso likolo tango tozo mata likolo e marche na biso ezalaki na lobaki lokola mutu o azotambola likolo a vélo. Donc soko bouger droite gauche eza kotambola automatiquement et lokolo na ngai banda kolongwa ko nyata na kati na trace ya lokolo na ye sur pavement wana to banda kotambolela eza lokola tozo kotambola sur singa moko lokola pied moko le pied dans le pied. Vous voyez na yango nde tango tozo pusana to komi place wana to komi na frontière oyo ya elongi. Alors c'est-à-dire ngambo wana ya mutu ngambo wana ezalaka suki eza déjà zone mususu menzoka soda oyo azalaki soda te mais ange azalaki na droite na gauche batomboli maboko na bango e matibo lokola ba épée omona katikati na biso awa ya maboko katikati ezalaka lokola na signature ce qu'on a place ba signature ezali awa na maboko e bimisi lokola makale kale moto e kei de droite ezokende na loboko azalaki na gauche. Et puis ça cause on boye suko makale kale zo beta. Donc tremblement de terre. Montagne mobimba izo ningana. Tango yango izo ningana e na yoka ki kobanga na kati na motema nanga. Na ndenga bomoto. Nde na mituni na bi mais wana eza nini yo? Nde esali ki ya répondre ngai. Tango ya banda koloba kuna nde na tolo na ngai ya na zali lokola mutu aza na baffle. Na ko expliquer yango calmement pour comprendre makambo eko landa liboso comment est-ce que c'est là des fonctionnements ya physiologie en nzoto nanga ndenge ni bandaki ko fonctionner na nzoto o wana kuna nazalaki na yango. Alors eza lokola tango toza na makila motema tango zo beta ndezo panza makila na nzoto mobimba pe pa imisisa ezali misisa za batuyo ya mikena ya minene ozo kotambwisa makila bo tango ya banda koloba on dirait azolobela na katikati ya motema nanga na tolo awa on dirait baffle munene. Si vous avez ko dégager bas décibel. Si vous avez dégager le la moto mais makila ndenge toujours santaka na makila ils ont des motos neza ko tambola na katina na nzoto wana mobimba. Ils ont nzoto to lobaka corps de gloire. Oyo tokozala na yango. Oyo ndenge ezalaka mutu aza rempli du Saint-Esprit. Aza susuna makila boyo lokola ya tata na mamate. Akozala rempli ndenge bayekoli ya Yesu bazalaki rempli autrefois. Atako beti bango fimbu atako baseli bango ndenge nini ozomona ke batikali alima na kondima na bango balingami esali ke tango bakitisi maboko
nzela oyo ezalaki awa kamwa barrière wana elongwe lokola ebisenga ezalaki salutation or ezalaki bahonneur oyo bazali kopesa na ngai mutu ye amemi nalobaki boye ke yesu ayaka ye moko kosala protocole mpona kozwa baoyo bakufa kati na yesu oyo bazokufa kati na yesu ye nde mutu ayaka kozwa bango kaka ndenge bawelaka nzoto ya moïse entre lucifer na Mikael na mokanda ya Jude pour batangaka Biblia c'est-à-dire wana Yesu na akufaki pe asekwaki te melelo bo bazokufa na Yesu bakendaka akeldama eza makambo pende bo tiaka kate me nde place nga na za makasi yango wana parce que ça domaine na ngai voilà tango yezo ko yako yamba yo c'est-à-dire et moko te akobotola yo na kati na loboko na Nzambe et sali ete tango barrière wana elongwe pavement ezalaki na ngambo elandi bandeko ezalaki lokola mai te lokola likolo ya miroir te lokola likolo ya nini mais moyen que Bible tanga na Apocalypse chapitre 21 na kunati ayebisinga ke pavement ezalaki de cristal bo cristal bo comprendre les français mais na nzoto boye na ebite ndenge ni na ko illustrer yango eloko pavement ezalaki ya kitoko metango ya nyati lokola lokolo na ngai banda ko nyata na sima ya trace oyo ya ye nde zako ndenge to nyataka na zelo etiki trace et lokolo na ngai soki ne pona zalaki na volonté te ça il faut noter nazalaki yende banda ko commander ngaka ndenge mutu e commanda kanzoto tano asala na ba geste bo nyonso zo uta à partir cerveau nanga c'est-à-dire tango yozo yamba Yesu zo kotaka tina tu n'as pas encore la volonté à kosala oyo lingi voilà et c'est que tango nazonya siko misu nango bana kotala sikoyo na côté ya pavement na makolo côté ya se côté ya pan robe na ye nde yango wana na ye ko remarquer pavement wana isimana yango tozopusana muke pona kokoma na katikati ya mutu or na katikati ya mutu na musika po misu nazalaki na yango ezalaki koleka ya aigle obike aigle akozala likolo soki ye atali akoko zoome ata mbiso aza na kati na se ya mai par rapport ya capacité visuelle onzamba pesa yi kamera ezo filme nga eza na zoom na yango mais zoom o eza na nzoto wana ya sika oyo basantu baza nango na kati otoko sekwa otoko zala enlever nango eza vraiment formidable e balingami nazaki na capacité ya kozume mais na moni ndako wana ezali lokola pembeni lokola eza musika mais eza mulai ekenda mais na mona kasuka na yango te au lieu to kende tout droit to bandi ko kende mopanzi côté à droite tozo ko kende boy siko parti nyonso ezalaki libanzi awa nyonso ezalaki libanzi côté ya se ya mutu ya king ya nani ya kabosh awa ezalaki na basuki na se sikoyo omoni lokola ndenge carte d'Afrique ezala kana mona kango ndenge msusu ezaka lokola na libanzi boy siko côté ya dikosha awa o ezala ko mwindo wana mwa basuki eza kotoyo awa siko na katikati ya onde place nde lobaki tango mwana bota maka eza na place ebetaka na katikati awa ozomona parce que na kati ya libumu mwana respira kana mutema te a respira na mutu parce que mutu nde ebandaka na kati na physiologie tango mutu aza koya na mokili c'est pour cela tango zobota awa nde respira ka jusqu'à ce que motema ezui vitesse normale et puis abandi ko respirer nde alors motema bandi ko fonctionner pour ko conduire corps mobimba alors na place wana ya katikati ya libandi nde Nouvelle Jérusalem céleste etongami balingami to vérifier makambo oyo na mokanda ya Nzambe même Psaume 133 aza koloba yango comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron ezali ko couler jusqu'au pan de la robe de mande futi na toloti pona koloba nini eke nyonso nazo yebisa bino eza so na biki na pesa bino ba verset e ko ambrier bino mais bato bazo double portion de batanga ka Biblia nazo avancer tango tokei siko na kati na pembeni potokoma awa lokola ndaku ezalaki lokola boy bo permettre na chapa wa bank o ezalaki lokola awa na katikati awa siko na lobaki ke ndaku montagne wana ezalaki monene koleka Congo koleka Afrika monene na yango moyen ko mesurer ezalaki te siko tango tozo baluka na banda ko yeba te tozo kende wapi mais kokoma tokomi awa na dikoshi ezalaki na kamwanda kumuke kamwanda ko wana ezalaki na shom matiti
ezalaki basali yango na maboko ezalaki ya mabele eloko moko ya metal ata sete ekotaki kuna te basali yango na maboko pe trace ya maboko ezali mais ezalaki na porte te ngai nakoli na demba nakoli naza villageois nasala bato bandako ya na mboka nayibi biloko wana bien alors sikoyo ntango tokomi ye atelemi nga mpe natelemi automatiquement akitisi mutu mpo na kotala lokola azotala eloko moko na mur ezalaki na tashe moko ya moke na mur sikoyo tashe wana eza lokola trou ya zolo na biso mibale na nsima na yango basali ye alimwe akoti na kati ya ndako wana ngai place nazalaki na s'étonné bon lokola déjà à partir ya porte kuna tango tozalaki tolinga tokota tango ya banda koloba lokola mungongo na ye banda kozikisa ngai e nazo raisonner kati na nga nazomona ke makambo nyonso nazo raisonner kati na nga ye azoyeba yango lokola mungongo na ye etumbaka ngai esalaka ngai ndenge wana na boyi na nga komitu na mituna mpo na réfléchir ebele mpo nayebi ke ayokaka oyo nyonso na miremeraka kati na nga nde na mitiki sikoyo tango na mitiki en attendant nazoyeba te ke étape suivante eza nini pembeni wana ya basuki oyo ezalaki na se awa ya dikoshi ntango nazozume boye ezalaki basuki te ezalaki zamba donc forêt moko ya munene na kati na forêt wana otomona bandomona lokola suki eza toute sorte des arbres fruitiers oyo nzambe akela nakopesa bino mwa réflexion moke obi ntango corona eyaki awa bato ebele basali ba polémique bolia nani bomela Congo bololo yende azanzete babandi kosala polémique nzoka nde banzete nyonso nzambe atiaki yango na kati na elanga ya Edeni ezalaki po epesa bomoi na yango epai na moto ezalaki bilei ekati nango ezalaki na mboto oyo tobenga vitamine ezala na misisa ezala poso nango ezala makasi ezala mbuma mpo na kopesa moto orke biso basali na nzambe tozali nzete ya bomoi na yango balingami namonaki zamba wana ya nzete ya bomoi banzete wana eza banani eza bato nyonso bakoma lokola ba chef d'œuvre ya nzambe batinda minyonso ya nzambe oyo baya na mokili nzambe atiaka bango na zamba wana lokola banani lokola ba solution lokola ba nzete lokola ba vieillard oh bien aimé c'est trop profond on nganaza koyebisa bino mais namonaki zamba wana tango nazongisi misu na comprendre ke eza zamba nazongi naliko limbo leloko moko mpona koloba soki lelo baza koloba ke réchauffement climatique ezali koyeba na koya na mokili de gauche à droite na koyebisa bino banzete oyo tozoloba ata na mokanda ya psaume chapitre nango 74 soko otangi bible ezoloba ke bakoti na konye na kati na ndako na nzambe bazokata basigne lokola koisaka banzete nde basigne wana eza basali na nzambe basali na nzambe ebele botya na poison oyo bokoisa oyo bobundisa na kati ya bafamille na bino botikala na chasseresse c'est pour cela mokili ezobeba tango basali na nzambe bango bazosila boyeba ke oyo ekoya même ata abraham abondelaka asala intercession pona oyo bandako ya pilot na mboka ya bapaya mais tango bino bozo kotelemela basali na nzambe oyo solo yebake pona bino esalika moto oyo ya Sodome na Gomorrhe naza ko avancer oyo za mato ya koyoka yoka tango sikoyo ngai pe lokola curiosité zwinga na kitisi mutu pona tala na liduswa na basalinga na koti na katikati ya ka ndako wana or ke kandako wana ezalaki intermédiaire liboso na biso tango na komi na mikuti siko sima na ye ngai nazalaki kobanga ke na simba yete po lokola bandaki kongala akoyeba na kozikisa ngai na makanisi na nga bomoto mais na komi na ye à peu près place ya 1 mètre mais elongi na nga kaka ya kokitisa siko eloko ni namoni ezake liboso na biso ezalaki na porte moko munene sala cercle lokola lilala ya orange balingami technologie otozomona lelo ba porte mituka ezofongama na télécommande biloko zo papa télécommande oyo akuna donc technologie akuna ya solo ezende akuna parce que esali ya azotomolaka loboko boye ese lokola lilala bakati yango na katikati web parti moko ekoti na mir mususu ekati na mir porte wana etikali ndenge wana lokola liki polele
sikoyo nde 12 degrés ya escalier liboso na biso. Mais il faut mona matériaux de chaque escalier ezalaki lokola ezalaki na matériel moko bo ezongala oyo nga na yebi kombo na ngote. Mais à chaque escalier ezalaki, je ne sais pas comment vous dire, là place wana nde mathématique on a la kaki bino ekobanda bao batanga ka biblia bako comprendre ngo. Mais baoyo babakisaka makamu na nzambe bakolobake tata wana zolo ba makamu nini balingami tango longoli lokolo na ye ya droite parce que banda ko banda tsuna kolo à droite anyati na premier niveau nde alobi première leçon wana tango zolo ba malembe yoka tolo na ngai on dirait bafle lingi ko pasuka. Première leçon mbala moko na bandi ko vibrer nini azolo ba première leçon ezalaki 12 bénédictions na malédiction oyo ba prononça et pas Jacob na mokanda ya Genèse chapitre 49 tango ye yambo akufa na kati na Gozen na Egypte apambola kabana na ye nyonso alobiki na kosakola pona lobi na bino azolo ba par rapport ya bilembo ya nature ya mokili mpena makambo mabe bango basala yambo akufa aza ko juger bango na 4 opérations mathématiques: division, multiplication, addition na soustraction. Soko tali ezongi pe mbala misatu epa ya Moïse pe na epa ya Jésus ya mwakufa. Tenez bien eloko na koloba. Na 12 degrés wana abandi première leçon azo banda na kombo ya Ruben. Tango azoloba makambo ya Ruben azoloba pe makambo ya église aza koloba makambo ya ba premier né aza ko conclure yango par rapport ya jugement o ezali koya. Donc na kati na escalier ezalaki likambu ya 12 bénédictions na 12 donc 12 malédictions comme jugement ndenge Jacob asalaki yambo akufa. Awa toza na télévision na kolobande na muku c'est parce que l'église ta na pesa ka séminaire ndé na kopesa bino bo fongwami ya makamwa ebele. Donc retenez que kobanda Ruben lisumu ya Ruben ndenga kendaki kozwa bila oazalaki mama na ye mwasi ya papa na ye zwakata ya kotubela te kozonga azonga epa papa na ye azonga kate même kolo papa na azokufa nde ayeko eko balela ye likambo wana ke yeba ke yo Ruben oza impétueux lokola ebale oza makele na nga liboso boye boye yo oza supérieur koleka ba o nyonso kasi lokola okendaki kozwa bila a diminué tina niveau ya premier escalier mutu falaki azala kuna likolo azala élevé bato baluka élévation baza niveau likolo akomi niveau ya suka c'est-à-dire bato ebele ozomona lelo bakomi babola bakomi bato pamba bayebi makambo bango basala eza toujours bitumbe elanda ba premier né ba fongola ba porte malédiction elanda Jacob pardon elanda nani Simeon yena levi na bango bake koboma pe batu donc eya kosala tindenga batekaka Joseph tindenga ezaki likambo ya Benjamin bango nyonso wana muto fongolaki porte ezalaki Ruben balingami. Je ne veux pas kokota pona ko exhorter mais nazako kende. Deuxième niveau ezalaki Simeon. Troisième nde bazolo makamnyo so Simeon soko lingi kende kotanga Genèse 49 o comprendre le jugement wana ndengeza donc Nzambe a jugé kabao ya ye apinisa kabiso poto kende moto wana lifelote. C'est pour cela les andingwa wana soko leki 12 degrés wana ya liboso ale tango to silisi yango nde tokomi na pavement. To couloir wana ke to koma place moko lokola tableau bozo mona ezaki ronde bo lokola disque. Sikoyo esali lokola ba rayon ngana banomo lokola ba rayon talaka ndenge mwesela mokana tongo eza na ba rayon ozomona ba milai alors nzoka ezalaki ba rayon te ezalaki ba avenue te mais ezalaki ba nzela mais nzela wana ekenda esukate bola nanga bien eza biloko moko spirituel mais langage on azolo banango eza pauvre pona kopesa bino ba mo esengeli mais bato amoli mon Nzambe akosonga bango na moli mon centre ba comprendre makambo nazo ebisa bino esali ke tango to komi na katikati ya place wana yo zalaki lokola rond point ezalaki kongala sikoyo to déplacer na ye to kei na avenue ozalaki na droite na biso
na ba rayon wana ezalaki tokoti nde na comprendre ezalaki rayon te ezalaki avenue tango tokoti na avenue wana tosali 3 pas tokomi na porte ezalaki na droite pe na gauche porte wana sikoyo ezalaki na droite namoni ba chiffre na ba lettre sikoyo ba chiffre na ba lettre bakomi yango ndenge bakomaka kombo ya mutu na ekulusu soki mutu akufi bakomaka date de naissance na date de décès et puis bakomi kombo na ye na kombo ya papa na ye likolo ya ekulusu do bakomi yango ndenge wana sikoyo tango tokomi alinga tobola loboko boye porte yango boko pesa nini efongwami tokoti na kati kokota tokoti na kati balingami chambre wana ezalaki bon namonaki ampoule te mir ndenge ezalaki wana ebandaki lokola ezopela mais ezopela te parce que atmosphère ezalaki na kati température ezalaki na kati namonaki clean moko te yake echa malili na kati ezalaki te mais atmosphère ezalaki lokola imaginez joie ozalaka na yango soki basombeli elamba ya sika osokoli bien bakwafe yo olati yango tango ozotambola osantaka ndenge na nzoto na yo esengo oyo ya ndenge wana me koleka 1000 fois nde na santaki tano kote na chambre wana balinga mi chambre ezalaki vide mais eloko moko yoka ezalaki na mur o ezalaki na face na biso tango tokoti ezalaki na kombo na ngai mobimba bakomi yango mbai trait d'union na Christ ngalobi non ngai kombo na ngai mbai chi oyo alors siko ekomi mbai Christ ndenge nini et puis bakomi yango na couleur vive ya arc-en-ciel cette couleur vive biloko oyo na ndenga makomiso na bino limbola bino na opesa bino ndenge wana kaka bozo ka témoignage mais moyena limbola bino ezate balingami nde sima na yango na chambre na yo yango yo ngabi chambre na nga yango yo alobi lokola eza vide okozonga na kozonga neti maseki ngai na kozonga mbala moko lokola banda kotanga makanisi nanga ayibisinga tobima ndako ezalaki vide c'est-à-dire nazalaki na mosala malamu ata moko te eloko moko ezalaki te chambre ezalaki vide ezalokola mpesa na yo carte bancaire na yo ozana ofongola compte mais compte eza vide balingami tobimi kobima tozobima na ye oyebi eloko nelekani chambre ezalaki na ngambu ezalaki chambre ya mwasi oyo na kobala balingami mobali oyo oza na ye soka yebi Kristu yebeke oza na pourcentage déjà ya kozala sauvé à partir mobali oza na yo asambelaka kobwakisa ye te mwasi oza na ye asambelaka yebeke oza déjà na 50% parce que Bible elobi yango na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 et que mwasi akoko sanctifier mobali na ye même atabana soka asambelaka soka za mobali eza pendenge wana balingami makambo wana zobisa bino eza makambo ya mathématiques spirituelles na bao batangaka Biblia et puis lokola naza tango yebisinga indenge wana toleki mais chambre donc avenue wana ekendaki lokola lindalala omoni soko bokati bambu eza na mandalala de gauche à droite ekenda boy ti na mutu siko ezali ba génération ya généalogie ndenge omoni na mokanda ya Matthieu chapitre 1 eza kotelisa biso généalogie ya Jésus Christ kende kotanga eza ti 14 koloba nini koloba ke ndenge oza boye bato oyo nyonso oyo yo okitani na kati na makela na yo tango yo kondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ozokata déjà nani cycle wana et puis mabondeli ya liboso yo bandaka nango kobondela ezali déjà pona ezokende na kati na compte ya baoyo bayeba nanu Yesu te oyo bakufa na bo basa na bomoi parce que ministère tozana yango eza ministère oyo kobenga mowei asekwi lokola déjà na maboko nanga bato babandi kosekwa déjà na église ya biso Lubumbashi bato basekwi déjà balingami c'est pour cela naza ko bisabino généalogie wana avenue wana ekendaki ti côté asuka na ebaki te mais na mona quand même chambre na ngai balingami tango tobimi kati na yango tozongi lisusu place wana ya eza place de la ville ezalaki cercle tozwi sikoyo escalier ya mibale ezalaki susu na 12 escaliers abandi sikoyo par rapport ya 12 tribus d'Israël
Donc, Deutéronome, chapitre 32, jusqu'au chapitre 33, ce qu'on au commun bien, ndenge Moïse, Moussa Nazambe, a pambolaki 12 tribus, ya Israël, yambo a kufape na tournaï. Ozomon. Wana siko eza jugement ya ba tribu. Ba tribu lokola nini? Soki chef coutumier a peine na bino ayeba kanzambe te. Tango yo yambi Yesu, okomi na place ya chef coutumier na bino. C'est pour cela ozomona ke muto yambi Yesu lelo azana bitumba na kati na famille batutu bazo yina ye. C'est par rapport à ba totem mwana na ba oyo bayeba kanzambe te tango bango bazalaki ba pagano a partir ya nini wana. Balingami. Naza koyebisa bino à partir ya wana tango to tamboliti na kati na 12 escaliers zaki 12 bénédictions ya ba 12 tribus ya bana Israël tango tokomi na suka tokomi susu na place de la ville na kati na place de la ville to ezaki susu na ba avenue. C'est pour vous dire quoi que ba église ozomona lelo okomi père spirituel lokola ngai naza na église naza bandimi onga nazo kamba ozali papa ozana bana yeba keno na nzela na yo Bible lobi ndimela Yesu kobikisama yo na ya libota na mobimba do tango yo nano bongoli si bato ya libota na yo te c'est-à-dire Nzambe akotuna yo parce que apesaki yo botata apesaki yo donc bokonzi wana osalelaki yango nini par rapport à bayo yanda kuna yo. C'est pour cela même ata bao baza ba pasteur lelo oyo ba père spirituel ebele ba bongwana ba zui bo bana na bango ya kondima bakomi ko sacrifier bango epa ya Satan po bazwa biloko mokili o bakoti kabal juif bakoti biloko ebele bino mo bozomona. À partir on est que jugement et kozala sans pitié ya ba père spirituel nyonso na ba père charnel na ba chef ebele ba kambia mboka bipai na bipai oyo bazana charge bazwa ka serment likolo ya Bible que ngai na zu charge pona ko kamba peuple batu wana ezala député ezala nani mutu tu wana na niveau wana nde bato baza ba leader o bakambaka nde jugement na bango ezana deuxième niveau omoni otali oyoki wana tango to silisi alakisi ngai na comprendre yango nde tomati na dernier 12 marches. Donc 12 escaliers o elandi ezalaki ya 12 bénédictions ya ba apôtre ya Jésus. Kanisa ke tango Yesu yambo akufa asangisaki bango susu zomi na mibale y compris Judas Iscariote. Nde asakolaki pe apamboli bango akaboli na bango susu lipa. Asalika ndenge Jacob asalaki na ndenge Moïse pe asalaki. Et na yango aye ko sala elaka lobi ke boye bake tokolia na bino lisusu na mesa boye na Nouvelle Jérusalem c'est céleste o nazo bisa bino promesse wana ezali ya solo pona ba Kristo po ba kondimela Kristo bon lokola toza ekeke ya Saint-Esprit oyo Yesu apesi Saint-Esprit nguya na ye na kati na ecclesia bande ko bosala attention na obino bozali koyoka. Il faut vérifier tout ce qu'on vous enseigne. Voilà ne à partir ya wana détail okokutu nanga est-ce que Judas pe akokota lola est-ce que boye Paul boye yeba que c'est à ce niveau là na mokanda 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 Paul azakolobaka akendaki tina 7e ciel pona koyoka makambo oyo epesamela mutu te ayoka oyo azakolobaka quelque part que maloba oyo nano ematina motema na mutu te oyo liso emona te oyo lito nano eyoka te makambo Nzambe bomba pona baoya ye nde makambo nazo ebisa bino oyo balingami et salemi que à partir wana na fongoma ki bongo afongolinga makamoko na ndenge ke soki na lobike na loba awa esengele ezala na église toke nango séminaire po bo comprendre yango et sali ke tango to silisi nde ayebisi nga siko tozozonga na tozozonga wapi mbala moko ti awa na mbuzu ya montagne na bisa montagne ezalaki munene ezaki likolo makasi tokomi na place tozaki na barrière donc to humilité na komata ezalaki donc on dirait to sali bambula to sali mikolo to humelaki mais na kati na kokita to humeli to donc nata na biso bomoto lokola seconde mbala moko to kititi na barrière eloko esalemi ezini eloko esalemi eza que mbala moko ayebisinga que esengeli ozonga na mokili balingami na bandi kolela ayebisinga leka liboso lokola toyaki nzela lokola nzela ya trace ya bik ye moko atelemi na nzela wana atondi meke
moyen okende gauche droite mpo nzoto na ngai ebanda koningana ekende gauche droite nazalaki na volonté te ntango apesi ordre keleka nabandi kosala kobunda ndenge na ngai nakokaki te moko ya baange oyo bazalaki koto na koto oyo aye asimbi ngai kaka awa place oyo nabisaki bino awa na nuke awa atindiki ngai ngai na banzaki ke ntango nakoleka kati na ye nakozika balingami naleka boye nazika te eloko moko te na santa eloko te tango bible elobi ke yesu azali nzela solo mpe bomoi mpo ya ozala mokristo okoleka na bao na nzela wana ndenge bana israele balekaka na kati na mai ya monana mer rouge mpe baleki susu na kati na jourdain c'est comme ça tango tobotama kati na yesu bao bazwi nano bateme te bien aimé eyamaka mwa ebele oyo lelo etemaka susu na kati na ecclesia te voilà à partir ya wana esali ke nalingi nalobake siko nga naza na mbongo te naza na bainstrument te siko nakende koloba makambo ndenge nini na groupe bayuda nakobima ndenge nini mbala moko namoni ama gauche ange moko aye wana mbala moko lokola batindiki ngai awa tobandi kopumbwa dans l'espace siko place oyo ya loketo awa ezalaki nde tomonaka mapata donc mpo na koleka mapata eza lokola place ya loketo ntango totraverse zone wana oyo place ezalaka mapata na katikati ya loketo ya montagne wana nde na ngambu koto oyo namoni na se lokola baflake d'eau lokola nde omonaka tami lokola filet nde tomonaka filet oyo ya nani ya nini ya moustiquaire ya mike siko place tozopusana nalingi natuna motuna ange ayebisi nga nini oyo nyonso ozomona wana ezali masanga ezali bato babandaka église babandaka na molimo mais tango bapere spirituel na bango bakufi bango basali nini baadere na kati na bamouvement bachange badoctrine bakomi lokola mai oyo eza kotyola te ntango lobi ndenge namoni maziba ezotyola soko moke te sikoyo ekomi na bakusu bamagorodo na kati kaka ndenge wana image ya baeglize ozomona ya lelo nde azobisa ke ntango yo okokoma makolo nyonso place yo okokoma mboka nyonso okokoma banation nyonso okokoma ntango yo okonyata matambe na yo ekozala lokola mungwa oyo na maloba na yo ekoyeba na kopurifie bamai wana. C'est pour cela quand je parle de la sanctification nazoloba yango lokola mutu asali théologie te po na sala yango te théologie na ngai nde na monaka Yesu ki mona mesu yango wana tango toye tozokita nde tokomi na yolo namoni pe yolo toza likolo wana nazomona nzoto na ngai na se elali topusani pe namoni pe batolo boyime nazo sim eloko moko ya matériel ezo simba mana nzoto na ngai te lokola comprenaki déjà tango nga nakufaki na kozonga mais na yekomona ke nzoto na ngai za kopela ta namoni chi nzoto wana elalaki on dirait tango mwana sumbinye omoni likolo nye wana bakusu na banzinzi okotala yango te eloko wana ezalaki penda mabe makasi nzoka nde ezaki banyama lolemu na ngai nyonso ezaki na banyama misu nyonso ezaki na banyama banzoloko wana nazwa ya biloko oyo ya bakisi oyo bafrotaka ngai tango tokendaki ndako nganga biloko nyonso tu wana basi na bimana bango sexuellement donc bakotisa ba biloko ya mabe kati donc c'est-à-dire que tango nazotala banyama wana bike eloko wana eza ya ngai te eza nzoto na ngai bike eza nzoto na yo nde mutokoti biloko wana okozonga na kati na nzoto wana tango yo okozonga parce que eza adresse oyo ozwa epai ya papa na mama na yo tango yo botami na mokili eza seule adresse oza na yango na nzoto oyo oza na yango soko ke na mokili bato bakondima yo te nde yango wana asimbi ngai awa abambi ngai lokola nde babambaka libanga na eloko pa bana moko nazongi na mimoni ndenge nalalaki na mayo ana toilette place na kofelaki na salle ya toilette nde na lamuki tout de suite na mituni naza wapi conscience ebandi koya tango na telemi bilamba ezalaki mouillé natali boye moi esi ekoti déjà ba entre 8h 9h quelques minutes babandi ko frapper na porte na bao bakendaki concert mbala moko nalobi nakena na chambre nakena chambre na vérifier nde na koti na couloir idée elingai na yeko mona siko ba image keno ndenge na kufaki ndenge bazongisaki ngai nde na bandi koganga nalobi sikota na komi na chambre nalobi sikoyo na komima na bayuda ndenge nini pona kende koloba makambo oyo la kisingai bandeko mungongo elobaka na salle boye bipa yo kotelaki na bayuda nde place okobimela c'est-à-dire que zambe tango ya azobenga mutu délivrance ya mutu
nzambe nde mutu ayebi ndenge nini akobimisa mutu wana. Donc ye aza tonga biso toza singa misapi na ye nde yebi nde contrôler nde yebi pe kobimisa yo balingami ezalaki facilité awa nakomi kosilisa mpona koyebisa bino boye ke tango azoloba ndenge wana nde étape ya délivrance na ngai ebandi epari wana ntango nazobima nakende kofongola porte mutu azalaki libanda ya porte misu na ngai ekomaki toujours na rayon laser spirituel donc nakomona distance nakokozume balingami nakomaki na vision donc incroyable mutu aza libanda ya porte nga nazo na couloir nazomona ye ndenge aza kotoke koya boye na fongoli porte boye amoni ngai agangi aboyi kokota nakoloba kombo na ye te a partir wana nde eyindi na kati na groupe bamoni lokola nga nasali bakisi nde a partir wana kobeba na yango wana naye kolongwa siège ya bayuda nake pa grand frère na ngai chéri B wazalaki kaka na ezo kuna na bando ofanda kuna me ba concert na bando okende makambo nyonso na bando omona so na tamboli na nzela chauffeur o aza muna misala satana ako croiser na nga boye te so na kotina mutuka na ye fo akitisa ngai. Alors bato oyo nyonso ya misala mabe nazomona lokola ne totalaka na ba film omoni ba photo ya kala wana oyo ba négatif wana ozomona mutu ozomona ye na ba pellicule oyo ya kala wana ndenge banda koza soki nanu basokoli photo te nde na banda komona ndenge wana balingami nakomaki très dangereux et naza très dangereux jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a habité mon corps. Nde yango wana makambu ebandi à partir ya wana aye koya lisusu 3 jours après ayebisinga ke non bokokende na Kasai naye komona toke ba Congo naza ko épargner bino les restes kozonga na biso ba Congo e bande koluka toujours que sacrifice moko akende pour groupe lokola déjà nga nazaki na sina kei kozonga na ngai ekomaki déjà bitumba ke nonga na sali gwa moko ya munene pona récupérer mouvement nzoka ezaki ndenge wana te balingami ngai oyo naza koyebisa bino na polele à partir ya wana tokomi na Chikapa namona makambu namona ma réalité avec ba kacher namona muketa wa bajangi nazokufa kobanda makulu sur scène pona kweya na scène namona accident na kabung mutuke baluki na se retrouver na kati na se ya babafle ange nanga wana aye abimisinga nde babimisaka papier duplicateur na kati na ram atelemisinga na bordure bande komso bazobundana po babima tokoma la kamako chef coutumier akuna poto sala concert po makamu bando tambola sute aya penda boya chachi champa lobi ke babeti e butu mobimba na mutu moko alati bilamba pembe ke muto esengeli akufa na kati na mboko wa kokufa na mboka na yete to bima biso nyonso kaka nombre oto zalaki makambo ekomaki trop sérieux tita tokomi na Chikapa grand frère nanga pasteur Chioyo Jean André aza ene na biso mandimela ki déjà nkolo Yesu na fait pas konza malamu na tango wana. Alors epai na ende na vanda kitango na kimaka nde epai na yi nde zamba telisi makambo na ngai na vision a koti ba jeune tango na ekoya na retour lokola kenaki mission ya Musa Nzambe nde ayeko kutana na président ex-président ya groupe Bayuda tozaki na ye na yebisi no tala petit nga tikali mbanzi o exploiter ye bo asiko ayena nini atiki classe kapona nini o ko dédommager nga na yebisi ke ba yebisi ki nga pa ange ke nazo ata ni 100 francs te na tozo eloko te po baza pene eloko ko pesa ngai te ngai na bima pona kende koloba makambu o nga na moni balingami. Voilà ndenge naza ko conclure étape oyo à partir ya wana nde teyoko zonga. Heureusement asa chaki ngai na mai ya baptême nazwaka baptême na ngai na mai ya Chikapa na 1996 na fin na yango 97 nde na yoko zonga awa na mona makambo mwa ebele oyo etikali na banzi bokozo yango na ba version oyo koya. Voilà lelo ba oyo msusu ebele ba ibinga na église Cité Bethel naza ko pambola ba oyo nyonso ba ibanga na église Cité Bethel apôtre Mbie Mulaya aza papa nanga molimo
ezaki facilité tant on a koma na église bakoma omemi le limba omemi ba yuda omemi chalamona na kati na église na mabina na yo wana ezaki facilité ba frère batelemela kangai mais na bande ko limbola makambo nyonso enge bene iloba na nzambe bakutanga ni na mwasi ya mutu ni na mwana na mutu na eloko moko songolo ni na likaya ti lelo nde nazo saila nzambe nazo pambola ba o nyonso oyo bayebinga oyo bapambola ngai oyo baza ko croire na o makambo naza ko yebisa bino na yango Zambe apambola bino Zambe apambola chaîne oyo ndenge Zambe asungi ketoko matina banda kuna bino Zambe ase souvenir na Sheikh Mokadi pe na ba technicien na biso ya mkona lelo nazana esengo ngayo wa bino akopesa bino pe numéro na ngai soso ya contact ezali plus 243 85 13 37 44 8 plus 243 85 13 37 44 8 esengeli pe bosunga nazali kabona bino bosunga pe ngai wa bino naza ko bondela pona ko clôturer. Seigneur Jésus tika ete oyo bana ko pambola woko na moko oyo alandi pe akei ko multiplier pe bande ko mususu ba yo ka témoignage oyo. Seigneur Jésus nasalaki makambo na buzoba po nazalaki na ser kozanga koyeba etango nga na yebi yo nde yango wana naza ko kaba batu bayeba yo parce que koyeba yo Yesu nde eza bomo ya seko tikete bande ko nyos o balandi témoignage oyo ba pambolama Zambe na ngai obenda bango obimela bango po mutu ko yeba yo te pe ko yamba yo lokola mokozi pe mbikisi soko obimeli ete obimeli ba mususu na zela émission oyo olobela ba mususu atana bandoto o baza ko bela babika o baza na tembe ba mona ba signe ko ute pa ina yo balobake ngana za mosali na yo. Seigneur tika eto pambola mboka na biso tika eto pambola ecclesia tika eto pambola ba sana nzambe nyonso oyo bazali côté ya sainte doctrine ba na ko pambola ma lebana libela na bondeli bona comme Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin pe baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida. Na yaki na bapashiko pour na kotala penza si réellement si makambo to yoka mama Emily Set Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça, la Boulam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin beauté essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele. Comment na o nyonso bosalaki lelo to yesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisa ki nzambe tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosa loka ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui! Je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na Maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo Boutique, tout est à l'arrivage de la France et États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre à Kiko. Nunca la bureau sur son baya aya Tokinte ah Tokinte ah les Paris États-Unis les mélange na quoi la
la même différence tango parce que le rongezo par colibo tu fois de tenir sur tu pas mouchoir non style oui pas biso pour de ça à 48 heures. En tout cas ma qualité na moni mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa po mona biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749